Les Congolais et les Congolaises, nous avons passé le message à Eliezer Ntambo et Mukuna. Botiko dessert ba Congolais. Tala bandi kuna biso na Goma nde bazo kufwa. Yo Eliezer Ntambo. Oyebi bien. Oyebi mabe mutu wana sala. Basi Eliezer Ntambo. Okende pa mutu wana. Ko trouver cette solution pour la makambo ya basi. Oyebi mabe mutu wana sala. Mutu abongo siko na Kongo eloko nini akoko sala ya malonga. Pierre nini akoko sala mapona bande kuna biso bazana Goma kuna. Ebela ba pasteur bazana Kongo wana. Oluki bango te. Okeka ke pa mukuna parce que oyebi ke baté soi-disant commis conseiller ya président privé. C'est pour cela que au préféré okende kuna. Ebela ba pasteur bazana Kongo wana. Okobenga ba pasteur wana te comment ke okozoka ka mukuna. Oyebi mabe ya tata wana oya sala batu. Oyebi mabe ya mutu wana kutu kolekana batu mususu Eliezer. Bino nde batu bozo bomamboka. Bozo bomamboka ba peuple congolais na ebisaka bino liboso ke batu wana ba centrifia ba vie ya batu na biloko bakina osenga batu ke to pesa boy to seme boy to pesa boy ozie lamba na nzoto okei opesi batu wana vie na bino ekei ngako tsoboya ko finga na bino nga jima funa kipaka mafinga na bino te mais mungongo na nga na zolo ba un jour ata lelo bondimi nga te lobi bokontimanga na otaki osala live moko ça fait 1 mois na ebisaki bino commande nini bazwaka ba vie ya batu na kosenga ba biloko oto kendo pesa na Goma oto pesa na boy to pesa na boy nde bango ba profitera po bakanga ba vie ya batu ba pasteur mingi basala makambo wana bando na biso bazana Goma wana na minito bazana posa protection bazana posa kimia bazana posa ba sardine bozo kendo lukela bango wana te yo mukuna oso senga ba sangisa ba sardine pono kendo pesa ba soda est-ce que ba soda ba bisaki ke bazana posa olia sardine bazana posa olia biloko yo pesi bango bazana posa bilia na yo obi bazana posa kimie kota na mboka semie yo pe ozana bandimi ebele so bandimi na bino okende na bango na Goma kuna okende pe ko bunda na Goma kuna ozika machete opesi comme yo muko ozana minduki ondima mo devant l'état que ozala nango kutumi bale po ngamo ko bando menacer nga nango ozana minduki kamata minduki wana bimisi na oyo bomba pesa bandimi na bino bokendo bunda na este kuna na Goma bo trouver solution na Goma bo tuko disere bato ndeko les heures keo to ko sala mercredi le 3 ce qui le 11 sur le 3 février bino nyos to bozala ba congolais ni bakoya kuna bato bazule la bandi bazo souffrir kuna na Goma bo luka kimia na Goma kimia kota na Goma bo luka moye bo futa ba soda FRDC bo futa bango bien bango bazana posa salaire bana posa biliana bisa que yo muko na bisa que FRDC zana nzala basona bisa que bazana posa aide na yo bazana posa biliana yo ozimbo ocho zombo na gouvernement ocho ke ne France pour soma bandako soki ozalaki muto mayelo ko zombo wana lobi ke ba FRDC wana bazana basina bana na zombo ngoyo na kende ko pesa basina bango na bakan ba vivre mais okamati zelo yena bana na poto ko bosoma biloko na bosoma kuti bosoma ba biloko ba cric bana no basala ba vidéo bochaka na TikTok mais mbongo wana boko kendo sunga nango ba FARDC bozo disere bato po ani bino pe ba peuple congolais bazoba na mona zoba lokola congolais te na mona bino bazoba te ba kodisiere bino ka boy tala ndenge bazo disere bino mboka ndezo kenela kokufwa tala ndembo kezo kena kufa bato wa malongo bakocha liboso basambela mboka o bazotama na kobanga nzambe ndeko Eliezer na bien na pasteur Walesa
so to tia makambo mosusu apart Walesa toyoka na babuzoba mingi na Congo te osoladi na pasteur Walesa mona pasteur Walesa taki moninga na yo ok on doit Walesa te ok pas mukuna pourquoi parce que il que mukuna aza conseiller à Tshisekedi c'est pour cela préférer au kende kuna non papa botika biloko na bosala Congo wana eza binote Congo wana eza binote botala pe rétroviseur na sima botala rétroviseur na sima botala rétroviseur na sima Congo wana eza batata na binote tant ba vota bino na peuple congolais na mboka wana eza bubu sunga mboka ya bubu sakana na mboka boko misango marchandise wa bozo basi na bino na bana botindi ndeko les verts moi sona bana bazana États-Unis nazo lo bana yo moi sona bana bazana États-Unis bazana Congo te mukuna azui akio soma ndako na poto ko azui mbongo na gouvernement akio soma ndako na poto ko acha moi sa ina bana mais bao bazo kufa wana baza ba congolais makila congolais ya ba congolais otanga et donc vous savez la bêtise que ton sang sabat na triomphal bon sang sabat ko sabat nini ba sala nini Seigneur ba sala nini ba pesa ngata bino ko na lia bino na maboko ndenge bazoke ndo bomande bazoso bakulu wana na vi bino boy na zuyo mukuna na yo les airs na kolia bino boy parce que bino bozo sala wana ezalaka te bandi ko biso bazo fuba bisanga siko tanga boko be ko sala mitine na bino bengisi bato baya ko sala nini baya ko sala nini boy bisa biso bato baya ko sala nini bato yo moni muto okendo mona muto pasteur ya mono okendo lukande mukuna oni boye ko ko kende liboso ndenge nini tala bande ko na biso nde bazo souffrir na est tala bande ko na biso nde bazo souffrir na Goma pour le moyen et l'eau comme on va pousser la napomise à que va soutenir FARDC va foutre bango bien va soldat va à la bien va kobunda et ça biloko bino ko kendo 5 sakedi to ke pesa bango bilamba so za na elambo ya ko pesa so mama papa ba sengyo bilamba na yo kuna est-ce que ba to est mona ki ba tele ba ke pesa biso bilamba boni boyi si bosili bokola la tap bongi te bo fa de bolia ka mbongo gouvernement de bozo lia mo pamba bongo bolingi kaka problème kaka boni boye ko boni boye yo ozana makile ya basi yo viola ozana makile ya basi yo mukuna ozana basi yo longolisa matrice ozana maya misu ya basi bazolela butungo yo isoka bango sexe isoka bango vie yo mukuna yo kokende kote ya batu nini Eliezer nga na réserve na yo parce que oyebi relation ezalaka entre yo nanga oyebi relation ezalaka entre yo nanga oyebi komanda nini tobandana yo tobandana yo lilote na yeba yo na respectaka yo na ndenge yo surtout mais vie koto to wana eza esika ya bien te bima na yo botika koluka ye parce que c'est normal parce que la minute oyo aza na président c'est normal la minute parce que aza conseiller président c'est normal peut-être bozola na place ma ezochola nde kodempo iso kodempo yepe kuna azokende kuna pe azofuka bazosambela bino bozote ya bisoni bozote ya biso nini bato bozo gérer mboka Eliezer yo zalaki on appelle na sa mwana mboka boye bato ba votaki yo na simplicité na yo oyo zalaka nango bato ba voter bakanisa ki so ba voter yo bino bolobaki ke bokende olobela peuple na parlement boko changer makambo mingi mais boko tina parlement papa eloko malongo bo changer ezate to monika boko moso bituka ya cher ba poto butu moyi ya pe lokola ye moko mukuna na Balthazar ye wana auchu kozala na poto na bana na ye mbongo wana ezambo mwana boko kosake ba invitaki ye wana akomisima ministre mutamba yo ayesika akomisima mutamba bino bosaka omoni Kongo Mobutu asala 33 soki 37 ans na pouvoir Mobutu akufa kenda Kabila asali so combien des années na pouvoir Kabila kenda bino pe boko kenda ka un jour bosaka na bino te toza bana na bino te bande ko biso ozokufa na este bande biso ozokufa na Goma bino bozosakana na mboka awa bozwi mboka bokomisiango marchandise na bino bozwaka bokende kofeta kana basi na bino na bana bande biso ozokufa kuna lobike nazobengisa bato zelanga na zana bino nakotika bino te nakotika bino te Eliezer ndambo so kende oluka ta pasteur mususu même Walesa te même voici l'autre pasteur c'est pas l'autre là lui il n'est pas un bon exemple de pasteur pour venir devant les gens pour prêcher ou pour donner les gens des conseils. Il va dire quoi? Parce que lui d'abord l'air mais là c'est sale. Il marche avec les sons de gens dans leur mais pas les chants. Dis-moi, hein? Vous voulez m'expliquer? Explique-moi même un peu. Eliezer Ntambwe. Parce que bon, on est à Congo, mbongo abongisi na ngonda ko neza mbongo ya Congo eza mbongo na yefe
ma bozini ekotaka lisusu na église wana eloko wana bato bazala lisusu te bato bakenda bozini ekotaka wana azaka nsima bamutamba bapesi ye nsima Tshisekedi bapesi ye mbongo ya bapeuple congolais bango nde bazofama nango boyebisa biso bozolinga bosala biso nini tala nakolamukela bino butu moi mpona bandeko bazokufa na esi bandeko biso bosala kake botonga bozwa ata nsele wana bosomi nsele wana botongi bandako wana bozwi bandeko na biso baza na este oyo baza na suka oyo bazosofrir wana oyo bazotambola ozomona ozotala bamama mikolo bazotambola na biloko na moto asalembi nazoka mposa olela me nala mosala bandeko wana bazosouffrir botonga bandako wana bozwa bango botya bango bino bozosenga elezer na mokuna bozosenga visibilité botika baaventure elezer na mokuna botika baaventure visibilité bozosenga wana bozolinga boprofite na bapeuple congolais botika bino bapeuple bovanda na bandako na bino bokende te so bozala mposa bosoutenir bagoma kanga biloko no yo moko osala goli tinda na goma biloko na bino bakende otyango na molili. Vous venez là de suivre donc évêque Pascal Mukuna. Yeyo. Mukuna Yowana. Mukuna Wachibola. Mukuna Wachibola Mimichibola. Mutaba yaba kimbiolongo na bankoro. Tala makolo. Yewana. Alati elamba ya Félix Tshisekedi ya matina ngona cher. Pasteur. Tala Yowana mobali ya Mimichibola. Nali papa lati lokola bato bazoke no matasoki na volcan ya Niragon. Mwabali achibola ya ndumba ba mamoyo bafandi na seyo azobi na zotala ba mama bato azotala ba maputa wana nini eza na sima ba maputa ale azana ba petit na ya tindaka lelo oyo wana ndumba oyo ya mukuno oyo ndumba numéro 0 tala ye. Comment okorozo moi si na yo rozo mona no tiki akende église mutabo. Yo alati photo ya Félix pasteur, soi-disant pasteur. Wana biloko ba mutu rouge ba nkoro bisala sala sa meli na mutu wane etondi na kati yende zobini sai wana. Asa poni oyo akosuka na bureau na ye na poko lelo. Un aventurier comme ça. Ye wana. Mobali ya mukuna wachibola ye wana. Ye. Mukuna wachibola. Ça c'est un pasteur. La République est dans la rue, les amis. Même le sacré n'existe plus. Même le sacré n'existe plus. Sur la chair, un endroit supposé être sacré, où le ciel descend sur la terre pour prononcer des oracles, où Dieu descend sur son trône pour entrer en contact avec son peuple. Un fou, un aventurier est là, il vient nous prêcher Tshisekedi autour de la chair. Voilà, pasteur. Tshisekedi finira par partir. Tshisekedi finira par partir. C'est lui qui viendra. J'en conviens. Il aura énormément de difficultés. Il aura énormément de problèmes. Mais il faut absolument taper du poing sur la table. Talabi loko yubazoko san. Tal. Ba mama ya batu ba komisu bango ba loko la bazoba. Akobini sabinisa bango boye. Asilisi a chini bango front. Asilisi a keko china bango lisusu banzoto. Azoya koyebisa biso Tshisekedi viva. Tshisekedi viva. Ye wana zo se kambongo ke ambongo akomi cardinalité, ambongo ako alingaka mais ma vérité des urnes à l'intérieur. Bazui ambongo avec ce qu'il représente sur le plan spirituel, sur le plan de moralité, sur le plan d'intelligence, baye ko comparer na mutoyo. Na molie ya mankene na oyo. Asali mankene na swana lumba lumba, azwa sangisi yango na mulembwa, na nteta, allez, aye ameli ba mitourouge na bankoro, aye ko bini la batoa, aye ko bambamba Félix Tshisekedi. Vous nous trouverez sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Parce qu'on ne peut pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que la République se retrouve autant dans la rue. Nous ne pouvons pas accepter.